Bandeko nga wana Simo Posho Lobito mobala pembeti na Dubai mobala leki libongo na elengi ebela te tokolia bongo ndumba zwi permis papa Lupanga beli libuma ndaka la melingando nia wakangi balo zoba tuniye la lulala bela te okolia bongo ato tsenwe longi ya mawa okolia te yeza sekisi Pilato ekendaka bongo niekese ndaka la melingando keba nyoka aoswa biso ekendaka bongo la lulala ngawana nia wa rouge zoba tuniye niekese bana mama mibalo pe bakabaka te suka batikalaka bango moko bana mama naye tosola bino lisolo lelo navandi na lamuki nauti mesi me nazo raisonne ka bana mama est-ce que bino pe esalaka nayebi te so bino mpe boza na makaniso nga naza nango bana mama omoi te tolalaka na bandako tolali na basi na bana na basemiki na bato batonga biso na bajalou na bato balingaka te to progresser biso nyonso tolalaka pongi kaka ndenge Yesu apesaka biso nzambe apiaka biso kimia me siko na tuni ndenge tolalaka wana bosiko mbongo na biso elali place mosusu bana mona obiki namoni yango lelo flou biso tolalaka na ndako me mbongo elalaka place mosusu parce que esika motema ezali esika mbongo evanda me tolali na ndako me mbongo na biso oyo tofutamaka elali place mosusu bana mama bo raisonner nano savane de pitso savane mwati zala motox savane mwati muta osa fierté na communauté congolaise yi wana mama savane mwati nde ba voiture de luxe nyonso kokuta na boulevard du 30 juin wana na sosimata na côté ya so de mouton ye savane mwati zala umela pe niekese la lulala Belinda Lutadila mwana mama avocate na biso mama basi nde tozolinga bango wana ba Belinda Lutadila tosala besoin implicite boyi basa ba soustraction motema Jacob kisolokele Belinda Lutadila mama mwasa tonda mayele basi tozoluka bango wana oya implicite boyi ba soustraction Belinda Lutadila mokonzi babota makanango la lulala bela te Nathalie Bumba okolia bongo ato tselongi ya mawo okolia te bino na liki songo mboma ekendaka bongo bana mama mbongo nazotuna bana mama bopianga réponse tolali na ndako me mbongo na biso elali kote mosusu obikinga na raisonner loko na vandi na tuni tina ya José Makila abinanga leki nanga ozaka na raison kabi ya José tolali na ndako na bana na basi na biso me mbongo na biso elali kote mosusu bana mama ba risque ngana lobaka na lobe loko te bino mo bopesa réponse tolali na ndako esala boso comprendre elongo na oloba na bino peso bo comprenaka tolali na ndako mbongo ya biso elali place mosusu bana mama bokendi na mbongo ya biso moko tokozwa na fin du mois to mbongo na yo bato ba milliardaire ba nani mbongo elali na banki zoba tuniye la lulala Pascaline Ponde yana Jenny Ponde na Grâce à Ponde famille Ponderes la lulala zoba tuniye Gabriel Bolembo zala Bolembo zala mwasa boya ranking ye wana bana mama na tali meme na ibisango pe odeti zongo yanda
ote noko ba keina noko ba kelia noko ba keina ipupo wana raison ngabi bopia ngaka raison na sima ya tolali na ndaku mbongo na biso mbongo na yo elali place mususu. Est-ce que eza tokana ba risket tolali pe bien pongi pa kitoko makamno so kitoko mais mbongo na biso elali pa ya elali place mususu. Bana mama eloko wana na vandi na tali na bitekele bumba bofungula miso zoba tuniye Didier Lacoste le né à famille ekendaka bongo tutu roba joyeux anniversaire na monaki na yokaki la lulala leka ya mubali le 12 juillet tozala kuna Koffi Olomide yende 70 ans ekezalo pesi mwa makaka zwi zoba tuniye la lulala ekendaka bongo la lulala ngawa na mbwa rouge engundu kakamia munene zoba tuniye sila bisalu zala na bongo ebele zala sila bisalu ekendaka bongo niekese la lulala yana lobi na binoko eloko na bino bo raisonner to lali na bandako to sala makamno so bandako mais mbongo na biso ezolala kote musu. Est-ce que bino bomona ngo ndenge ni bon raisonner na eloko nga na lobi. Merci.